bandeko bayibaka moto oyo akosala likambo ya malamu na esika nano oyo azali na bageste na ye makambo azali kosala nde bakoyeba ete moto oyo lelo soki azwi mboka akosala likambo ya malamu. Me tokoyebisa bino bato oyo bazali alelo na poto bazali bato moko balingi nde kodistraire biso na bahistoire na bango ya lokuta mpona kotalisa na mokili ete oyo tozali koyebisa bino ezali verité bolanda oyo biso tozali koloba. Me bandeko balandaka makambo oyo moto azali koloba kaka ngulungulu te. Avant kolanda makambo oyo moto azali koloba il faut mpe koyeba ntango moto yango azali koloba kotala mpe esika nini ye awuti makambo nini ye asala po ete balobi ete ata ndenge mingi bazali koloba ete biblie elobi ete ne juge point. Jésus ntango alobaki yango alobaki ete ne juge point po ete ezali ndenge nini mingi bakomprenaka te. Moto oyo yebi bomoto na ye te, moto oyo yebi comportement na ye te omoni ye mbala ya liboso wana nde okoki kojuge ye te po ete ntango omoni kaka moto mbala ya liboso bandi kokanisa moto akoki kozala moyibi moto azali wana nde biblie epekisi. Me moto oyo bayebi deja comportement na ye bizaleli na ye ndeko okoki kojuge ye parce que côté wana mingi bayebaka comprendre explication au Bible epesa te. Moto oyo yo yebi ete ndeko moto oyo mona ete soko omoni kaka mbala ya liboso ntango bandi na kati na motema na oyo akoki kozala moyibi oyo soki napesi ye ntango mosusu saki na ngai akoki kokima nango oyo aza moto mwana mwasi akoki kozala ndumba babiloko wana nde biblia ezali kokondane ezali interdit parce que ozali kojuge moto oyo yo yebi te kaka na motema na yo moni forme ya moto bandi kojuge wana nde mabe. Me moto oyo yo yebi oso yebi bamakambo asala comportement na ye ndeko okoki kojuge ye po ete na bamakambo asala oyebi deja moto aza moyibi yango nde tolobaka ete mpona le terminateur ngwanda tokoki kojuge ye ata bato ndenge balobaka ete mpona nini boza koloba boye ne juge point ngwanda bokoki kojuge ete me ndeko soki olobi ngwanda tokoki kojuge ete makambo ozali koloba ozali koyeba ntina na yango te ozali koloba kaka po tikoloba ngwanda azali moto oyo il faut kojuge ye parce que misala na ye esi eyebana makambo asala esi eyebana oyo nyonso to azali koloba lelo ono nasengi bapardon bandeko ezali bamakambo ya lokuta ezali baje na ye parce que moto asengi peuple pardon okoki kozala kaka na ide te ya koluka kokende kotangisa makila ya peuple. Bandeko lelo soki totali malamu tokoloba ete Jean-Pierre Bemba azalaki mpenza mobali ya solo mpona nini parce que au moins Jean-Pierre Bemba akendeki sur le terrain mpe alakisi bamakambo mpe tomonaki ndenge nini aganiaki mpe mwa population na nsima na ye oyo ndenge ngwanda alingaki aya autilize Jean-Pierre Bemba comme tremplin mpo ayeba ndenge ya kosote. Me nzambe alobi ete stop. Bandeko tokoyebisa bino eloko moko boyebaka yango ngwanda le terminateur ndenge aza wana ayebaka ete na Congo kuna moto moko alingaka ye azali te mpe ndenge mpe nazali koyebisa bino ezali mpe ndenge wana lelo soki okiti na Congo omeki koloba kombo ya ngwanda ndeko keba bakoki kotya opine mpe batumbi yo yango wana ngwanda alukaka moto nini oyo akoki koutilize comme tremplin mpo ete anendela likolo na ye amekaki epa ya Jean-Pierre Bemba esimbi te sikoyo eloko nini aye kosala alingi sikoyo autilize nde Werason mpo aza kotala ndenge nini Werason population oyo bato azalaka na yango na Congo soki asali mwa likambo ekoki kosimba yango wana bakomi kolinga koutilize Werason. Me ye Werason amituna ntango ye azalaka na Congo na ntango ya ex Zaire ngwanda asasala quelque chose mpona wera
est-ce que ngwanda bongisi ata vie ya wera wera za kolite kaka na ndenge na ye te bandeko tozali koyebisa bino ko bato bazali mitema mabe parce que na 700 000 livres sterling oyo bazwaka na makambo ya dongo epuis mbongo wana mpe ngwanda azwa yango ekota na kesi ya pareko non moto wana moto akochange te aza kaka esco akotikala esco toza koyebisa bino ya solo bapeple makambo tozali koloba bozwa yango liseki te esco akotikala kaka esco epuis alekaka pa meme liboso ya caméra pas à se justifier asenga te bapeple pardon rien mpona koloba na bino ete ye azali kosekroa kaka na moma ya ntango ya mobutu ya kotombola mapeka ya kolinga koniata mais soki bozali komona bamakambo yango deja ezali komonana bandeko ndenge nini bino bokoloba ete moto ya boye boloba bopesa ye chance mais ndeko na Congo wana tozali mpe na baintellectuel ebele oyo bakoki kosala mpo na mboka na biso pourquoi bino bozali koluka kaka Caracas oyo esi eruye nango ekoma ya kala Caracas moko kutu oyo ete ndenge ezalaka ete bavoiture oyo ezalaka na poto awa oyo esi ebeba moto kutu moya tala yango aza te ndenge ngwanda le terminator azali akoma mpe na kokende kozwa bainformation ya lokuta mpona kolinga kotalisa bato mpona baloba nini ye nde azali mais oke bandeko ngwanda ko aza grand menteur tozali koyebisa tala ndeko tozali koloba yango ko mpe tokotika koloba yango te moto moko mpe akolembisa biso ete esika mabe ezali ndeko tokotombola mongongo mpe koloba mpe tokolakisa moto oyo azali kosala mabe wana parce que bagene nyonso tu ngwanda azali kosala esi eyebani azali komona kobenga bato na ye oyo bazali na Kivu kuna bazali na groupe ya bamaimai na bauto asangisa bango okomona kobenga bango bokokende na kote ya Ruchuru bokosala likambo bobanini soki yebi te likambo wana ekosalama une semaine avant ye asasalisi réunion moko kote oyo déjà lobi ete tozwi bafuite moko boye barwandais balingi bakende kosala sandruma kote ya Ruchuru mpo ete basisa bapopulation bokomona ete après une semaine boyoki ete likambo moko na Ruchuru esalamaki après bino bakoma oloba ngwanda mpenza aza neti prophète ndenge nini ayebaki ngwanda aza kosangana na esprit na bino ngwanda aza kosala bamakambo ya distance sans que bakongolais bayeba ngwanda aza kosangana na esprit na bino yango na ye kozwa collaborateur na ye ya mikolo oyo Monsieur Mulopo oyo azali spécialiste ya komanipule bapapier ya komanipule meme basignature bandeko botala signature oyo Monsieur Mulopo amanipule yango na document oyo ezalaki officiel oyo Joseph Kabila basignaki na président Edouard Dona président Museveni ye azwi yango amanipule yango après basalaki yango mpo bayebisaka bato ye motala kutu asiniaka na nkombo ya Hippolyte tala bagene nyonso bazali kosalako mokili ese eyebi yango na Monsieur Mulopo amonaki ete bapeple batimbeli ye akimi mbangu na radio buka lokuta mpona kolinga kose justifie bandeko botika baje bozali kosala tala Monsieur Mulopo wana ko aza kobosana ke eza na autorité moko congolais oyo azali kuna na Congo azali mpe mokonzi monene ayebi Monsieur Mulopo très bien bayebi bacomédie ya Monsieur Mulopo très bien oyo nyonso Monsieur Mulopo azali kosala azali kolinga nde koyede ngwanda mais bahistoire ya lokuta na mokolo ya lelo ekosimba lisusu te bapeple congolais bazali na besoin ya moto azali koya na vérité oyo azali kosala makambo ezali komonana ndenge Joseph Kabila azali kosala makambo ezali komonana bapeple congolais baza su bato ya badiscours te komemela maka bango bapapier botala signature oyo botala photo oyo te bapeple congolais basi batimbela bayebi ke badiscours na bino wana yango nde bomaka mboka pendant 32 ans sikoyo tozali na besoin ya baaction boza kosala eloko te bovandi kaka boye koyiba kaka
kokosa kaka baperte koyiba bango bambongo bosali radio mobimba radio muka lokuta mpona kozala na stratégie ndenge nini ya koti congolais ezali mpasi mpe mawa mpona bino mawa papa oje napesi yo maloba